Factory Studio. Bonjour chers internautes, la ligne sur la www.congovibration mais ça n'a toujours l'actualité claire et puis limpide la site Lelo na journée à Lelo na site Sabino mais ça n'a information claire toye na Congo to perdaki artiste na biso moko Miyalu oyo akufaki c'est là déjà une semaine passée yango toyaki artiste en danger chaque Congo abengaki biso toya bamona comment évolution nango ezokendele tozwa plus de détails epa na ye yango toye awa na Tchela na commune ya Kasavubu esika oyo bacercueil esalemaka esika oyo makambo ndenge na ndenge esalemaka yango toye awa toyokuta Tchaka Congo toza kuna commune ya Kinshasa na Tchela yango toye epa Tchaka Congo tosola na ye toyeba évolution ya artiste na biso ezokende ndenge nini namoni déjà artiste Tchaka Congo awa déjà Veozolia Ozolia oh mais bien comprendre la tête yom toza matanga oh bon matanga tamba pas malona on a la courage France a courage papa il faut na lia biso moi le autolia kango ngwa ah tokuto na zone kin awa artiste en danger yebisa biso évolution ezokende nini ya matanga bon nous avons le coup que souvent on a artiste congolais on a ça là mais curieusement même les artistes ne savent pas ce que je fais Homme de Koufi Miyalu c'est un grand compositeur à Ningisa Moka oyo nzembo na yo bengi mwana ntuka nzembo wana essayer à même succès mais banda kufa c'est un mois ngoyo de famille monaki biso kana kulelela Sandra Bumba yo momuni kaka ngoyo agoya samatone izokola David papa izokola David tela il paraîtrait que nous connaissons à où tu peux voyager pas au couffer mi balé je continuer papa alors maintenant même les artistes ils ne sont pas conscients moi le matanga yango et le wela ka binunga na bino Tchaka Congo moyibi aya wate me baya wate ce que gouvernement lobini baya awa baya wate Miyalu pe aza artiste moninga na bango ti banzembo na ba ko se belé bazo banzembo na ye ndé vraiment que Mishonoka faut zaka fier Mishonoka hein papi maibelanga zaka fier la sans danger o ba sans danger vous zaka fier Pichuzo de Lausanne zaka fier Pichuzo de Lausanne sans bleu hein Coco mwana mputu fwa mputu yango Tchaka Congo na biboy soutien où tu appliques c'est parce que c'est certain il en a bien kaka nzamba sala ka travers na ngai kako la télévision papa moko bengi Iyeli Molangi Edi Fondation Papa Social tant la landing à télévision ndemu ta offrir biso 2 cercueils 2 maboulou per instrument ateka ba cercueil non yenda sombi si quoi tu kotala parce que ko malobi en live vous mona ngo vraiment que visibilité l'année en tout cas nzambe merci lelo ba ko ba valer na ngati pour na sans vie mais je na ko salate bon so na salaki te à part fiso ça au moins la famille toute la famille au lelo ba découvrir on sola na famille na c'est la même solo moboy lelo ba découvrir nzembo mwana ntuke Kayonda lelo ba mona Kayonda lelo ba mona Kayonda je mona que nzambe merci que eza mawa mingi artiste congolais bulingo zalité obenga moninga téléphone kangami moninga na bino sali un mois na morgue
mais yo kaso wa matanga ya Wemba que c'est wana ba yembango na ministre c'est ici qu'on veut la soutien auto bana besoin soutenir bango ba soutenir biso en tout cas bana poto ba ko sa kabinote à ça dans cette 11 ans ngoyo mon kaka nga kaka wa ngato msona ngai mon kemba papa lango Chers internautes, donc comprenez que c'est l'artiste Tchaka Congo, artiste en danger. Il y a soutenu Rakaka, il faut qu'on ait maintenant ça là-bas œuvre. Il y a bien par rapport à œuvre caritative et ça là bien. Tout sur la peine à famille, tout le monde peut famille artiste et ça. Bonjour papa. Bonjour papa. Comment nani papa? Kombo langai Kayonda Wakayonda Dajo. Donc yonde quoi artiste na propre. Ngai penza leki na ye penza propre. OK. Yebisa biso artiste akufi ndenge nini akoma na âge nini akufi meka un peu corrélaté mukie artiste akufi abelaki abeli bon tosali tout nzambe nde moto azwi bomoi na ye alors asalaki banzembo na ye neti oyo mwana nsuka toro na titre ya 12 enfants lelo oyo titre wana bande kobenga ole mosusu penalty lelo etikali titre nango lisusu penalty ngande Kayonda oyo bayemba Kayonda aye na Kinshasa mais biso nyonso tout tozali ba famille Kayonda ye azali miyalu Kayonda oyo pe akufi leki ne mususu wala azali kumbi Kayonda bongai nde Kayonda wa Kayonda akufi na nini abeli nini elo ni ekomisie bongo na liwa akufi na âge nini akufi na âge ya 57 ans abelaki mwa moke mais tina ndenge nzambe pe aye azuye la biloko akati wana siko dans tout ça boluka ki artiste en danger te poani parce que au début bozaki ki koleka leka bobaki bien que artiste en danger existaka parce que bosuka ki nini parce que lelo bozana artiste en danger avant bozaki na nous koluka no artiste en danger te bozaki no bino moko bozoleka leka to bite suite suka ndeni bon tangu wana idée pende ezalaki te mais tangu aye kotika molimo nde mwa bato ya quartier oyo bayebi makambo wana nde babandi kolandela nde babandi pe koya koyebisanga te fo kolandela moto boye alandaka ba makambo wana nde yango wana ke kokuta na papa Chaka Congo nde ye pe azali pe ko edenga na ba idée mosusu nga nazaki nango te tokoti boye nde yango to komiti na Chaka Congo moi Claire et Monani bon na moi Chaka Congo Claire et Monani po nalaki na moyen penza ya kokunda bandeko nanga mibale wana te po tala kaka bazalaki penza kosala te balekaka batu kaka ya coopération mais Chaka Congo lokola tokutanaki na ye solution emonani ya des cercueils na de mabulu en tout cas penza na pesi merci mingi na moto oyo asali eloko oyo penza ya kopesa des cercueils oyo en tout cas nzambe apambola ye pe na Fiston Saïsaï en tout cas à côté na motema nanga banda lelo po na moi edo yo asala kitango na komela ki en tout cas merci mingi nzamba pambola Fiston. Merci beaucoup donc Fiston Saïsaï a essayé aussi de contribuer quelque chose et ça l'a bien tout sur la peine de comme sous mbote papa comme nani pasteur Tété vraiment tozana matondo mingi ya kozongisa na ndeko apesi biso ba cercueil mibale et puis mabulu et puis tozongisi Chaka Congo merci na ndenga salisi biso na ba démarche vraiment pe bino bato ya télévision topesi bino pena merci mingi vraiment ya solo penda papa na biso miyalo azalaki moyembi na Congo abandaki na ex Zaire vraiment yembaki pongolo ve palado kabelanga mbongo nabutaka bana zomi na mibale na français na bengi 12 enfants le mama donc vraiment nzembo wana eseplisaki biso makasi lelo toye pona kotala basanduku na ye po ete na mobembo na ye ya suka vraiment ngai nazali pasteur ya CCPC navandi na Veni Nzola na 85 na quartier Mama Yemu na Régis City mingi bayebi pasteur Tété vraiment ayebi kosunga pe mwa batu nde tozo sunga papa miyalo banda akufaki kino pe na ndeko na ye kujo tozo tambola pona likambo oyo. Un grand merci vraiment Boki n'est pasteur à lobby l'artiste Miyalo n'est plus Atiki Biso et puis akufi ye mon côté akufaki liboso
après ndeko na ye auti voyage aya lela ndeko na ye akutani pe na liwa après ye moko liso akufi. Donc toujours l'année c'est en exclusivité avec Chaka Congo. Na biso bande kwa Chaka Congo bazo continuer toujours pour remercier Chaka Congo artiste en danger bino mo négliger artiste en danger bozali wapi. Hein bozali wapi bato boedaka bato bosungaka bosunga lisusu pour artiste en danger et continuer lisusu en marche. Na moni Chaka Congo président za vraiment na nzala matanga ezolien tonne. Banda Tongo. Ale Bumba Sandra Bumba tala. Yango na koyi na ngo régime oyo nde katanga li abima la sangai. Sikoyo est-ce que nda musu ndenge mais izaka mauvaise foi. Lelo omoni papa yaka Kayonda oyo nde Kayonda oyo miyalo ayemba. Na Kayonda okena mboka yeyo. Totambo ne partout. Mais azo reconnaître que sans yo sans artiste en danger mon bayebi parce que bango moko ba mekaki na ndenge na bango esimbité. Mais avec artiste en danger, va comprendre que nous sommes clair des cercueils monani liboulé monani makambo. Mabulu balé. Place où il y avait monani ya kitoko pe instrument de la wana. Alors comprendre que na remercier famille ya Miyalu, baza très reconnaissant envers ngai. Moni mesuana et ça le rappelle bien. Autour de bango pe ngambongo te. Mena muke oyo ndengo le diaspora papa Izokola David. Merci na ndengo soutien ngai. Parti ko chinga diaspora le mangate parce que ba artiste bana vision mukuse mais en tout cas nous sommes makama nzambe yo mona live sur la bengaki yo ba mona ke Moussa na sala ka marqué des critiques au la kambongo nediawa c'est lui-même le responsable de la fondation Iyeli Molangi Edi papa social hier moi sombeli biso est-ce que hier to mona ndeni parce que on va le voir même dimanche au Sanabiso, au salle interview, parfois on remercier même famille, même mes familles, pour remercier papa Yeli, na o asali vraiment les kelingai, na o boto cha motema, à part ça, aucun n'a qu'à contribuer. Mais na bengi moi na pongo love palado, yé dans mon aïe zon pendre, maman ça dans pongo, pas aller vraiment. Miyalo alingaki mama no mingi ayemba ye vraiment que personne lobi to na morgue ba mona ona sala na bengaki po mona en live après awa to kende kitambo ba mabulu apesi biso on a dépensé belé mais en tout cas ngana mona kana bolingo na baninga mais na remercier d'abord Nzambe na mais ministère qui dit des arts marqué ba na mbongo te ba komemi mukana moninga na budget goyo to la kaka to remercier Sokoda o bazaki muke wa pesa kibisa muke bazaki nango grade de mababi grade de Mathieu pe na Sokoda na les charges sociales moni yango na osenga ba ya la Sokoda tout ça mutuelle de santé pour les artistes vraiment que j'en suis vraiment merci en tout cas na remercier en live limbisanga papa yo kuninga donc chers internautes il faut to respecter ka Hermoko artiste en danger binomo bozo mona nde masolezo évoluer a tozana kati ya zone à kin et si gars deux cercueils au salema il y a artiste nande konaye binomo bomoni ça fait très mal au cœur donc là vraiment de la part il y a Congo Vibration namoni Blaise Mobobo namoni maman Pamela Chibaka la baronne hein namoni maman Nabiso Victorine qui est là la mère des opprimés namoni les sous pourquoi pas Jolika Chama hein mère bino bo soutenir abotika rabiso te bo soutenir artiste oyo atiki biso lelo parce que banse munaye pata ti lelo continuité ya banse munaye et salema kaka donc voilà pourquoi ngai na équipe na ngai ya Congo Vibration na Christian Ngoy le paparazzi de l'Afrique toye tozwa ba image en exclusivité dans lelo tozwa ba cercueil toye to landela comment ba cercueil zo salema awa na zone kin tozo silisa awa tozo continuer to kende tout le monde a esika barokundaye donc grâce à site oyo bozoa toujours les actualités claires et puis limpides ya bomoni nandimi nacha vraiment mutuka Angers to Congo Vibration et chepe mutuka Angers pour tout ça la course oyo contribution na biso yango oyo hein mobobo Blaise Zebele mutuka o acha ya Congo Vibration pour tout tambola nango yango ne to chang Angers tout ça la continuité tout l'année là comment évolue ma kambango parce que artiste en danger
yende mutu aza ko s'occuper na marambo etali artiste ndeko na biso atiki biso. On va continuer dans bozala scotché connecté bon mon continuité ya Day. Factory Studio.